comment vous allez? J'espère que vous êtes très bien. Bien par la grâce de Dieu. Alors, merci d'avoir abonné à Biso Nzamba Pambolabino. Sans plus tarder, nous partager les lots sur la foi. Voilà, tu prie. Seigneur, merci qui t'en a beaucoup na yo. Lever la Biso Papa. Éclairer Biso na parole na yo. Cher Saint-Esprit, disons la Biso du début à la fin au nom de Jésus. Amen. Voilà. Si je ne suis les lots, la foi charnelle et la foi spirituelle. Tout en Hébreu, chapitre 11, tu as la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, tout en apprenant la espagnol, espagnol na lingala, on est apprenant la français. Alors, tout en dit, babi es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la conviction de lo que no se ve. Moi, je dis foi est assurance, ferme assurance, il y a makambo tozo espérer, hein, il y a makambo tozo linga, et comme il a biso, et démonstration, il y a makambo et mon anarate. Alors, ndekonanga tolobi toza na deux sortes de foi, toza na foi charnelle, na foi spirituelle. Voilà, tozangi na foi charnelle. Foi charnelle eza nini? Foi charnelle eza foi oyo mutu atiango epai ya batu. Tomona leo na mokili mwa mutu tamuso aza na ndeko na mbongo azwi foi na ye atie pa ndeko na lokwa ndeko na nga azali akosala nga makambo nyonso donc akomisa mutu ndeko na lokwa nzambe akomo kotia foi epai ya ndeko na ye wana. To pe mususu atia foi na ye na mayele na ye comme aza très intelligent abi nga na très intelligent na otia atie foi na ye na mayele na ye binga na za sûr na nga nazo nzimi na nga moko nazo minzimi na nga moko na tie foi na nga na intelligence na ngai. Lobi kuna na osomsala bafuta ngambo mwa bien na ozala bien. Et puis vous soit atie foi na epa banganga. Vous soit asa tope mwasi wa bota raté atia foi na epa banganga ake koluka ko bota epa banganga to pasa maladi ake koluka guérison epa banganga atie foi na epa banganga akomisi banganga lokwa banzambe donc ya akroya kanena banganga. Donc eza foi charnelle. Si quand tu es na foi spirituelle. Foi spirituelle est la foi oyo mutu atie epai ya nzambe. Mutu azo compter epai ya nzambe. Aza na assurance, aza na ferme assurance que nde naza awa nzambe nanga akotika ngate. Ozo compter lobake na ba situation so nazo passer nzambe akolongisa nga na bima toujours molongi. Ata bato akomo tchola, ata bato akomo seka, nabi ke nzambe aotika ngate. Tokozwa exemple, ya mwasi oyo ba déclarer susu ba lubeza stérile aobota te, vine mo ba kati même ba trompe. Mwasi wana atali ka lobi non naza na nzambe. Nga na taila bato mokite na taila banganga te na taila nzambe. Azo taila sko nzambe. Azo loba ke non, nde naza malgré tout ba trompe ezate. Nzambe na nga na bika kotika ngate na situation oyo akopesa nga mabota. Omona akei pe na magasin asali pe la iti na ya sombi ba bilamba bana asombi loko bana par la foi poni azana ferme assurance wana ke makambo o azo espérer ke ya simba bébé nzamba ko pesa ye pe foi na ekosala démonstration afin que bébé wana amona na miso batu abotama. Alors wana eza foi moto azo talela nzambe malgré tout azomona ke nzele zate azomona place ya kokende te azana esika mususu te azaka ye na nzambe azo croire ke nzamba otika ete nzamba kozala na ye nzamba kobikisa ye nzamba kozala ne donc muto azo croire epa nzambe atie motema na ye pa nzambe azo compter pa nzambe foi wana nde eza foi spirituelle. Donc c'est ça. Alors conséquence ya foi charnelle. Conséquence ya foi charnelle eza que mingi foi charnelle eza na ba conséquences moko négative. Pourquoi? Mutu lelo o lobi ke otali la mutu ne na pesi exemple ya mutu o ndeko na za na ba mbongo yazo compter pona ndeko na ye wana lobi kuna ndeko wana kokufa. Siko tant ndeko wana kokufa okomi na donc aux yeux déception. Yebisa siko o sala ndeni parce que ndeko akufi oyo bande ko croire na yo bande ko tia foi na okuno zo ba ndeko na matika ngati akufi. Omonike au souka au komi kolela donc au komi na souka osana esika susu kotalela te. Donc foi charnelle eza mabe mingi parce que souk à 100% échoua kaka. Oso to tia motema pa banganga okenda koluka banganga po basalisa yo po bapesa yo loko boye po bozwa mbongo po sala boye lobi kuna nganga na kokufa. Siko osuka wapi? Omonike foi charnelle eza mabe parce que oko espérer pas mutu wana akoki kokufa. Yango Bible lobi maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.
Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Donc, mutu ozo se confie pas bateau, asuka na mwiza la kamabe. Okozala toujours na ba déception. Foi na yo wana eza foi moko charnel et kolukila ba problème ebele na vie. Yango wana nga na koyebisa lelo, oyeba na okozala foi spirituelle. Foi spirituelle est très important parce que nzamba kufaka te. Alors, conséquence il y a foi spirituelle les amis. Conséquence il y a foi spirituelle les amis. Conséquence na mwiza positif parce que okotika kozala jamais na ba déception. Okozala jamais dessus. Tango ozotela nzambe ozala jamais déçu. Ozala toujours na victoire, ozala toujours na sembo. Ata bitumba mo yendengeni ata ba difficulté suka nzambe akosala ke alongisa yo. Foi spirituelle ezala toujours obima molongi na bitumba nyonso. Foi spirituelle ozala toujours bien parce que nzamba akufaka te déception kuna ezate. Yango ngana ko encourager lelo ozala foi spirituelle afin que vie na yo ezala toujours meilleure. Afin que vie soit toujours bien parce que nzambe ba bomaka ete nzamba kufaka te. Mais so ozana foi charnelle, ozotela biloko mokili, tozotela mbongo, tozotela intelligence na yo. Lobi na lobi kuna okoza suna makasi na nzoto te ya osala musala, intelligence wani evanda na mutu me nzoto moye tambola iyo osala musala ezate. Usotoko bela, usotoko bela AVC, usotoko zo trouble, usotoko be ko problème moko boyo osala ke okoka susu pas même ko fonctionner bien. Et ça au commence aux ana déception et belé la vie na autant aux ana foi charnel. Donc c'est mieux à côté la nzambe. Tant côté la nzambe okozala toujours na kati ya esengo. Okozala jamais na kati ya déception, mais okozala toujours na kati ya esengo parce que nzambe akufaka te, nzambe aza nzambe kwa akeli biso bato nyonso batela kaiba kusama sonité. Tant yozo tela nzambe atabi tumbe ya makasi yeba suka na nzambe obimisa molongi. Na kolinga ko conseiller ko na foi spirituelle. So kozoko ko na foi te, ozoko kinga na ko na foi te. Na oyebisa obanda kolinga nzambe. Parce que foi eza amour otoza na mwe panzambe. Ya mwe sala geto nzimela et to croire que aza capable de faire son makambo minene, aza capable de kolongwa na ba situation o eza critique, aza capable de changer situation na biso apesi biso makambo malamu. Eza bolingo toza na mwe panzambe. Donc, foi eza koza na confiance en Nzambe, koza na amour en Nzambe. Confiance na amour eza eloko moko. So koza na confiance en mutu wana te olinga ete, oza na amour na ete. Mais so koza na amour en mutu wana oza na confiance na ye. Yango na oyebisa lelo senga Saint-Esprit apesa bolingo Nzambe, atondi so na bolingo Nzambe. Tant motema no etondi na bolingo Nzambe, oza na facilité makasi oza na foi. Parce que tant molingi déjà nzambe ozo sepela na ye motema na o déjà ezo sepela na nzambe oza na bolingo na ye omona siko eloko nye osalama e omona ke obana konzimeli na makambo nyonso oyo aloba ba promesse nyonso ya pesa tango yuko okoma na ba problème esika o nzambe alobi invoque moi je te répondrai autant que donc la problème aussi na invoquer nzambe ako répondre nga parce que na linga ke mingi na momana tango oko invoquer nzambe oko invoquer na foi nyonso parce que oza na bolingo na ye. Au monde appelle nzambe à répondre. Mais tout le barabiso sur tolingi nzambe mais eloko ni ezo la seke tolingi nzambe. Eloko oyo la seke tolingi nzambe tant ozo to sa maloba na ye. Tant ozo to sa na makambo oyo azo loba no Saint-Esprit so ko makambo ebele na matoyi. Emsusu ovandi boka Saint-Esprit souffle ozo bible tanga. Mais au monde emsusu ovandi no otanga te. Emsusu souffle kendo prier. Au monde ana prier sima, Donc, et cela que aux aboliments nzambe te. So aux aboliments nzambe tango yoka na kati na penser moko bitanga na Bible, prier. Et ça penser à penser te ça Saint-Esprit. O tele mama moko oke otanga Bible, oke ko prier et cela que ça bolingo oza na mwe panzambe. Na mama pe ya problème oza na ba doute te ya koyesa nzambe ke a secourir yo obanga te parce que olinga kaye déjà ozo considérer na motema na yo au moins na moment wana okobondela ke Seigneur longola nga na kati ya situation okobondela avec foi. Donc foi ewuta na bolingo oyo oza nango epanzambe. So oza na bolingo nzambe te ozala pe na foi te okokroire na ye pete. Donc, to banda no kolinga nzambe. Yesa Saint-Esprit peso bolingo nzambe. Soki bolingo nzambe tonzi na motema na ozo linga nzambe pozo to sena makambo nyonso to oyo azo yebisa yo. Na momana oza na foi. Bible lobi eza na nzela c'est par la foi que tozo reconnaître que mokili oyo ekelama na maloba ya nzambe. Ngano tozaki te ton nzambe akela mokili oyo. Mais comment on dit que nzambe mutakela mokili oyo pe to nzima mo nzambe ndekeli likolo ekeli na se. Mais tozaki te tanga okila. Eza foi
na bolingo toza na mwe pa nzambe nde seli ke to nzima ke nzambe nde mutakelaki nyonso oyo. Donc yango wana eza foi. Yango wana ndeko oyo zanga foi na osenga banda kolinga nzambe. Bible lobi, tu aimeras éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Hein? Linga nzambe, banda kolinga ye na motema na mobimba. Banda ko tosa ye, tant ozo obéir na parole na ye, ozo linga ye. Muto ol balinga te batosa ka ye te, okotosa ye te. Tant yo linga nzambe to otosa ye te. Mais tant ozo linga, okotosa, même moi ça mobile nanda, tant moi c'est lingi mobile ne mingi, anda ko obéir mobile ne na makambo nyonso. Moni. Donc eza bongo. Tant yo ko lingi nzambe, oko obéir ye na makambo nyonso, ezo lakisa yango wana ndezo lakisa bolingo. Na moment no mona foi ekoya kati na oko hésiter te po otia motema epa na ye to po senga ye eloko to pe oko se confier epa na ye oza na baduti wana te. Alors doute eyaka ntango bolingo na biso epa nzambe eza vraiment ya kotengama, eza ya kokoka te ozolinga nzambe mais oza motema no eza na makambo mosusu omona siko na momana mpe foi ezala te. Donc c'est ça bandeko nanga. To linga nzambe, tango olingi nzambe omona yango ne kobota foi na kati ya motema no oza na assurance wana ke nzambe onga na lingaka ona sambelaka otika ngati na situation oyo. Aotika ngati nzambe onga na selaka aotika ngati assurance o toza na mo ya ferme assurance wana eza amour o toza pa nzambe to ntima ke na lingi nzambe pa linginga akotika ngati na nzana assurance ke situation o nazo passer akosala nga grâce afin que situation o échanger eloko o nazo luka nzambe osala nga grâce na simbango na maboko na nga akotika ngati mais bato baza na foi charnel baza na bolingo pa nzambe te yango esala ke baki otalela bato mokili batelela banganga batelela biloko oyo eza nango na tina te omoni tellement bazana bolingo pa nzambe te siko bakoya ko croire et pas nzambe comment non parce que foi ebotamaka a fonction bolingo oyo za nango et pas nzambe nde ko bota foi. Donc bandeko foi eza simple eza compliqué te parce que ezele au mot réseau troublé surtout église surtout ba chrétien muso zo ko kozana foi te bo sambela bo yesu problème ko mo trembler devant ba situation azolenga azo ko akonzima te ke nzamba ko longo na situation wana azonzima te ke nzambe akogi ko kangola na maladie wana azonzima te ke nzamba ko pesa ye mabota wana. Donc, on a des situations. Pourquoi? Parce que bolingo nzambe tondi na motema na ote. Luka otondisa bolingo nzambe na motema na otondisa ona ndenge na prière osenga molimo santo. Eza molimo santo Saint-Esprit da tondisa bolingo nzambe na mitema na biso. Banda ko bonde la partir lelo ndisa molimo santo tondisa bolingo nzambe kati na ngana linga nzambe na motema na mobimba. Na nzamba za la priorité ya vie nanga. Makambo nyonso za na sima nzamba za na priorité ya vie nanga. Tondisa na bolingo nzambe. Tango sa prière chaque jour on doit sentir posa ya nzambe kati na motema no banda ko tonda. On doit sentir posa ko méditer parole de Dieu. On sentit pour ça quoi adorer nzambe ovandika bandiko yemba on nous sentit pour ça ko prier et on sentit pour ça ya côté ya ko l'église on nous sentit ba pour ça na motema na yo au moins est-ce qu'on a moment na pe foi ko sani ebotama tango za na situation moko ebika ke nzambe otika ngati ngana sambela nzambe otika ngati na linga nzambe otika ngati na kati na yo moko obandolo bango donc foi ebotama na moment wana. Donc c'est ça bandiko to linga nzambe nde esala ke foi ebotama na makasi no moko olinga nzambe te isa molimo santo asunga yo acha bolingo wana nzambe kati na motema na yo omona ke okokoma sikoyo na foi o ezali spirituel. Donc c'est ça bandeko na ngai na lingi bino mingi nzamba pambola bino na o muketo partager nzamba pambola bino molimo santo tonisa wana bolingo nzambe yo olandi video o afin que bolingo wana ebota siko foi spirituel parce que foi charnel eza na ba conséquences ya mabe eza na ba déception eza na mingai eza na makambo ebele ya mabe mais foi spirituel eza na makambo ya kitoko eza na makambo ya esengo ata bute umeli tongo etana ata umeli na situation wana stérilité souffrance chômage mais tango foi na yo ezepa nzambe suka nzambe aobimisa yo na situation na aopesa yo oyo yo ozo espérer epai na ye. Donc c'est ça toza na foi o ezali spirituel kasi o ezali charnel te senga nzamba tondisa na bolingo na ye molimo santo tondisa na bolingo nzambe kasi na motema na yo bolingo wana esala ke ebota foi oza na foi epai nzambe ke nzamba za capable ya osalela makambo oyo bato bazomona eza impossible to pe moko mona impossible mais nzamba osalela yango parce que epai na ye eloko moko eza impossible eza te. Que Dieu vous bénisse. Vous s'abonnez massivement à Victoria Cuisine TV
pour na bato espagnol souscribir mais pour na bato ya français abonné bato anglais subscribe na si ya vidéo bakoma ngo na grand caractère na rouge okliquer wana ofuta na mbongo te facture pe koya te okliquer wana kaka osabonner. Nzambe apambola bino nde tomonani mikolo oyo ezoya.